Salut cher fidèle internet, salut babonné nyonso ya posa poto télévision. Tu es les sous-soumaï, on a sida bilé les deux sous-kopé, la ndeka ya danger, ndeka makambo. Et pour ça, ouais, on a profité de maman, on a payé sa mbote na maman Angèle qui s'attend depuis Paris. On a vu qu'aux Hollande toujours, il y a j'ai mauvais Patrick Tango, le roi de Bundes. Et donc tu auras toujours na sida bilé les neka to pesana qui n'est pas pino de Nicolo. Analyse pro toujours avec sida bilé. Bonjour. Bonjour sida bilé. Voilà, bonjour mon nom de Posa ya Poto. Ouais, tu as toujours na posa poto télévision pour na to solo les sous sorti à Musée Kiningo. Donc bonne information, Musée Kiningo a bien le bien pour tout. Ah bon? Ouais, ça perd Musée Kiningo a bien le bien pour tout. Il paraît que pasteur Moïse Mbi et Moutou c'est pour la vidéo dans laquelle Musée Kiningo a le dit que l'élo dimanche on a l'église il y a cité Bethel. Donc il y a ça perd de tout. On veut dire quoi? C'est que pasteur Moïse Mbi et Moutou Tindi Musée Kiningo a ça m'a comme analyse non. Wow, merci beaucoup. Mon nom est Posa Poto, ça dit que mon merci beaucoup, ça dit que mon ce qui m'a abimi ezaka ke pasteur Moïse Mbi était maza Mosel Nzambe ayokile ma patali ka c'est-à-dire que famille ya pauvre soit ba ke makala ils a vraiment passé. Vous comprenez? C'est-à-dire que na maman ya pasteur Moïse Mbi atalika ke so d'avant na makala na bataille belé ils ont vraiment bien passé. Il y a un moment que passe à Moïse Mbi ayokile maman wa ya pousser na proto par rapport ya famille na bango ndenge za pauvre. Donc ni des pasteurs Moïse Mbi avant que tanginga atabe boulot on a dit ce que question de mes amis est-ce que ndenge musique ni ngabimi bongo est-ce que akozongela ka toujours mo soni na yo finga batu ko nabi ke biso de total la musique ndingo bana tu ya poto batala la musique ndingo ndenge ye akipaka mutu te musique ndingo parvenir ko finga molobeli ya gouvernement Patrick Mouya ya musique ndingo afinga batutu afinga na masa na biso Herman Amisi oyo asali ndingo na yo wana donc Iboris na biso Herman Amisi afinga do yeki para mututé est-ce que somi ya suka makamba ko finga wana to ndeni na ko pese ba conseil moke musique ndingo omoni chance oyo zui ya luka chez suka zo bon ça dit que déjà place où tu wana aide liwa donc tant de ordre prisonnier c'est-à-dire ordre demi-mort akoma pena déjà ti na prison makala akoma ki da wana kwa ngona ba yiku c'est-à-dire que pona ngakutu faka tabulu adape angenga c'est-à-dire que vu que pasteur Moïse Mbi ayokile vraiment mawa abimisie en plus c'est un conseil moke kindingu musée tika bilobela on est lokote yo moko nano famille na yo ene lokote c'est-à-dire que ce qui mawa ya pasteur Moïse Mbi était même trop voilà so on pense dire que akanga monoko na ye abandolo ba moi bien et ça n'est pas moi bien parce que continuer tout peut-être ezala ngenga so on pense ezala pas ngenga ezala boulou au monte que ezala vraiment moi passé c'est-à-dire que lia na mulaya singa na yo non que ofinga bato pour ko lia wana et so para yo au monde sort na yo c'est-à-dire que nzamba yo ki mawa passer Moïse Mbi abimission na prison ya makala c'est-à-dire que batela mbanga ça la vraiment kimia pour que ça la vraiment moi bien à la longue pour la yo. Merci beaucoup maman Angèle qui s'attend depuis Paris sur la biso toujours donc merci beaucoup to sauter dans sur page ya musée Kindingo donc zaika mo moké CTS donc là ni raconta qui prison et ayesu ko bima donc yango ça qui moto lo ba mo moké vraiment na sida mikolo vraiment na baki pour les mabiso peut beaucoup sepela toujours autant la biso donc ça toujours pas analyse avec mon frère l'artiste Sida Bilé le tout ça la wana pena les artistes mais bon ça là toujours bah faire nous on a musique Kindingo vraiment ceux qui ont changé moi et ça les et ça va bien ouais ça perd oyo ba sepela ane mingi l'homme du moment ils arayo vraiment donc il a changé moi pour toi et que ça là vraiment bien makasi. Et toujours on parle de Fally Ipupa il cap la merveille oyo azana des concerts na moi na année au kaka na mboka ya Lyon na Bordeaux ouais on appelle Simbote na Nord c'est 10 match maman na Nordi depuis Bordeaux des fois maman Nord c'est maman na kata Bordeaux et tisikoyo bato bazo ba ke Fally Ipupa na sali sold out ya za mo konza ba sold out
mais babillet ezotekama mais na tous les deux dates na yo na Lyon na Bordeaux nga nasali sold out te etake yo analyste artiste okoloba neti nini par rapport à on a ba stratégie na ye stratégie ba stratégie na ye donc ça dit que tomona ntango abeta Paris la Défense Arena ateka 27 000 billets na jour moko mais salle oyo à Lyon eza na 11 000 places ya Bordeaux eza na 11 000 places bien mais ti sikoyo babillet eokee nango mais eza nano par rapport ya ndenge tomonaki balobelaki efe rigola asaki soldat dans 4 jours mpona yo etaki analyste ataki artiste okoloba ndenge sidaki. Merci pour la parole mon lobeli pour ça ya poto bien sûr du cap aza icône aza légende ya musique ya Congo donc billet etikama nango molo viki de etikama nango kaka donc etikama nango kaka eke simba kompe eke simba c'est-à-dire que dimanche ya lelo eza dimanche oyo eya te ozokoma c'est-à-dire que makambo yango ezala bon c'est-à-dire que okosala plein na 2023 2024 obetepesa limoko boya Dimitri osali mpe mpiaka donc eza nango normal mais viki da billet etekama nayebi ke esimba nango avec le temps ye aza aigle esimba nango. Merci beaucoup lui c'est aigle Fally Ipupa di Cap la merveille toza toujours na sujet ya Fally Ipupa di Cap la merveille aigle oyo aza numéro 1 ya musique na biso ya Congo numéro 1 te bon numéro 1 te numéro 1 posa ya pote motu na mai aza numéro 1 te place bafin sone baza bapapa chéri baza bavie Kofi baali bon bavie Redi bonabi boye numéro 1 te pendant yo kangai nga na bengi Fally Ipupa numéro 1 yo boyango mona boyango lakisa ngai nga na nga koza numéro 1 na musique c'est-à-dire que numéro 1 azalaka te mais bavie na ye basala makambo ya danger plus que ye bazali bon mais were so momba solo pour soki aza numéro 1 seke aleki na badefe bawemba aleki bafe na biso Franco aleki bafe Madilu aleki batutu na kati yo te ida bilele Fally Ipupa bazobenga ye numéro 1 pourquoi et parce que parcours ya bafe na biso ya bawenge ya balibani basali bafe babeta bastade martyr babeta bazénith babercy siko babiloko wana nyonso wana Fally Ipupa abeti siko Fally Ipupa mpe abakisi défi na ye aye na série arena abeti basali oyo noko mpe bavi babeti te Fally Ipupa abeti baastali na Afrique oyo bafe no babeti te Fally Ipupa aza na plus de 89 000 trophées aza na plus de 89 trophées oui alaksango alaksango mais soki tozongi il y a des musiciens oyo mpe baza mpe na batrophée musicien moko te na Congo aza na batrophée koleka Fally Ipupa bon ngai nazolobaka oyo ngai namoni omoni kopona yo etaki omoni ozwaka golwa nongola golwa te ni golwa ni wario so comprendre c'est-à-dire que nga aza numéro 1 non maboya ngo pourquoi c'est-à-dire que pour longtemps non que bavena bawemba babeta bandola danger na bamoko va binisa ba mindele bilimo na bango epema et puis mon kimba bafenso ba kinkeser personnel baza belé so comprendre bafenso on va chibi on basala mamba danger plus que yi ba play asa lelo bafenso na sala datongo yi asa mwana na quartier la te bafenso babeta ba Zénith babeta ba Olympia babeta ba Bercy so comprendre mais oyebi ke mwana pa koleka papa na mbongo ezalaka nango père na yo akozala na mutuka te mbe yo abotama mpe atikala osomba mutuka te mbe wana eza nango koto wana olonga noke mais a numéro 1 te aza nde numéro 1 te ya musique ya Congo bon aza numéro 1 te bato basala basuccès 5 heures keye bazali na sens oyo bana oboyo yango a numéro 1 te pour soki oyoki bashwila oyoki banostalgie ya VJB mpiana ozongi oyoki bamona 13 ya 20 sone dega oyoki bami ya more eba bawemba kindoki oyoki bafiniko ya fe 15 kindoki so oyebisanga aza numéro 1 ya Congo ya musique ya Congo par rapport ani. Merci beaucoup c'est Sida Bilele Sida ya Bilamba munalobaki bino toza toujours wana analyse pro on va faire toujours nous allons pour nous la analyse où ils allaient pro asa ndo na ye bien to lobelela ngo dans les bons mais asa numéro 1 te
tu comprends vela ça ne mamna yetu zona siko pona yo selon yo na musique ya Congo okocha Fally Ipupa wana azakaye okocha ndeti numéro combien ne na ebité pour ba grand bali au moins ba grand baza oye mo wa ebike boyebi ke Fally Ipupa azongisi musique na poto par rapport musique ekangama depuis Fally abeta encore arena na 2020 abeta encore arena na 2000 musique ekangama ka esali 10 ans musique Fally aye na 2020 abeta encore arena abunda na ba combattant concert eleka bien après 4 ans après est-ce que beta Paris la Défense arena abeti arena Wembley na Londres abeti ING arena donc Belgique et après nous au monde qui va c'est tout comme coach date nous tout moni venir biso pe Félix Oise quoi bongo à remettre Adidas arena place wapi Ferrego la Jésus de Nuance place wapi remettre double Adidas arena donc le 20 et le 21 bana Paris boza na wana maman Angèle qui sata na Paris nabi que yo lingara toujours pour supporter nos musique na ndenge toujours il y avait Serena Mokala Baron depuis Paris donc tout ça la wana non azongisi ndulu na mikili te azongisi ndulu na mikili te parce que la musique e banda obeta mana na mikili te ekangama bako wa ekangama ki ouais ekangama nazoya plus de 10 ans nazoya kasi c'est dire on peut simplement nzela yo leka babare mutu menga leki wona babare mutu te on va ngo c'est dire que ça que diambu yetangwandi c'est dire que tant ce que koki nous les hommes na mikili non que yété mo zongisi ndulu na mikili et en plus il faut ba Fally pour une émission parce que na Marius Abiki il a escapé donc il y a risque à rapport na ba to pas sauver ba de belé non ala escapé te même pas au moins boyango te alobe ngona eza évangile ya yé so mo so na boyango ala escapé ba nani akufela non même pas place oyo baso ba ke Nisi ya obeta te ya wina obeta na ochadat achidata beti be kasite na bien et après c'est batu musu bako na bien na pese exemplement ça na normal pour ça ya poto bandeli c'est ça c'est dire que c'est là moko boyo role kana bandeli ngo pour toi accompagner de logique na lobela yo role kan zera ba bare mutu so nga lekin zera muta profiter so comprendre ezaka ndenge moko kasi ko mutu aleka ki wana mutu ayaka to benga loko bani ba éclairer donc parce que ceux qui vont au Cameroun, non, éclairer, il y a pour ça qu'on va ça. Parce que éclairer, à ça, mouton, à ça, fort pour, à ça risquer. Elle se fait à remplacer place, va goûter, va terminer, va pétier, à risquer, finir. Non, déjà, c'est la planification déjà. C'est-à-dire que le gars, il bien, il va dans le mot, va jouer, va barrer. Est-ce que Mille Monsieur va jouer, va sauter. Il y a un mot, la citation. Merci beaucoup, Sida Bilele. Merci beaucoup. Tout comme le temps déjà, et bien d'accord, les déjà qui est Mikili, font nous les hommes. Non, tu es bokeh, tu as un mauvais ami. Oh, il y a qu'un doulé. Il y a bokeh, tu as un menace à concert, il y a fallu bokeh. Tu as un combattant. Ah, c'est l'oroté. Ah, bokeh, tu as un. Ah, l'oroté. Ah, l'oroté. Yuma, c'est l'oroté. Oh, quand il y a un lembisine. Quand c'était, et moi le big, t'es à lembisine, ane Yuma, compétence c'est elle soute. Ah, maman, ce qui a qui fait combattant, faut qu'elle m'a emboîté tisuka. Merci beaucoup. Elle va faire héros, le va défaire le mumba, bah l'état pour la mboko tisuka. Asa da tu pour la mboka. Souye monter à lembi na nzela. Ayuma. Merci beaucoup. Amaya, ata nombe, ay lo te bokechu. Sois pas il y a beau ya ay lo te ya chuki aza eloko aza lo te wana izo ay lo te karaye pas que na moi maman tina suka so alembi po Sida Bilele liste il y a 8 comédiens sous ces bimi oyo Fally Ipupa azomema na poto na des concerts na oyo aza nango wana liste ya 8 comédiens na 8 comédiens wana namonaki ndeko na biso Aïda Gladys namonaki Jérémy Chabani et namonaki Pierrot Ndombasi ye moko tonton Loulou et namonaki namonaki entre Mimi Kabongo le baza witi boy namonaki photo ngo batemaki na Soulé Kauka. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que eza bien oyo Fally Ipupa alimi kosunga ba artiste po na émission oyo asaki na Marius alobaki ke
aza sur la délégation face à ça. Amen. C'est vrai vraiment. Fali pour rapport à ça là, c'est vrai. Non, Manuslan n'a bien monté. N'a bien monté ce ça. Mais et Panzani na réseaux sociaux et Panzani vraiment na réseaux sociaux. Donc et Panzani vraiment na réseaux sociaux et bien monté. On se voit qu'il est bon chance. Ce qui vraiment qu'il est bon chance mais non Manuslan vraiment n'a bien monté. N'a bien monté vraiment mais on souhaitait pas qu'à bande ko se voit qu'il est vraiment bon chance. Merci beaucoup. Tout comme bien sûr na souka, tu vois que ça la rarement analyse mon qui balobi oza analyse pour émission na bino oyo chaque jour. Na posa ya poto télévision yo mtozuli baku ya kolanda biso soki nano oza abonné te s'abonner kosala vraiment bien po biloko ya bien ekoya toujours na kati ya chaîne oyo donc ekosala vraiment bien tosala toujours mosala toujours ya malamu chaîne na bino posa ya poto TV oyo ezolinga esala toujours makambo bien ematamata ndenge bachaîne mosusu mpe ezali komata nazalaki na sida bilele to nazala toujours mingi na ye bokodécouvrir vraiment baanalyse pro oyo banakoleka toujours na chaîne ya posa poto TV. Donc, d'habitude, c'est le mot qui est dédicace. Merci pour ça. Pour tout ça, dit que la dédicace, c'est un peu mingi na bato miki. On a vraiment été les États-Unis, na grand monde, na monument salama Aaron, banda Los Angeles, marqué rapidement na Soudaf, na monument qui ont fait propre bijoux, il y a aussi qui ont fait propre des timba, na Soudaf, la plus bas en bout belé, na kimi rapidement au niveau il y a France na province na biso ya Lyon na moni maître Willy Nzita maître Willy Nzita aussi na bela na Belgique na moni grand frère propre Michel Nzita na PC Mote Belé grand frère propre Clarette Mabi à la lumière intouchable c'est-à-dire que babi moi ce oyo a clairaka oyo ba mu tout ya Bruxelles a kamoko Clarette Mabi à la maman na Dieu la lumière intouchable na PC Mote Belé. Il y a aussi mauvais Roger Nzita, Rocher Nzita, on va petit parler. Petit Nzita, je parle le plus beau de la ville, on a pu se moter belé. La bonne santé, ma fille Ben Nzita, on a moi on a pu se moter belé Ben Nzita, on a pas Congo, Mamoni Massalanga Yves Kambala, le changeur le plus beau de la ville, on a pu se moter belé. Fait un Elvis MP4, fait un Stella Morga, on a pu se voir un Stella. Ouais, Michel, vrai comme Stella. On a fait un palais, c'est la première fois qu'on a fait un mot de belé. Il y a aussi la possibilité de se mot de belé dans le mot reposé à Poto Molobeli. Il y a aussi quand c'est un propre. Ça va s'abonner, ça la bien. Ça dit que tout s'abonner vraiment à Posa Poto TV pour les news, les analyses bien, les informations, même en bien en direct dans Posa Poto News. Ça dit que nulle part ailleurs. Merci beaucoup pour s'abonner vraiment massivement et ça va vraiment bien. Quand c'est un propre Karine Maëlle, Babi Cheften, et encore pour m'affronter la paix aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabatounia Sobalandi Bisso, Boza vraiment ébélé, Bolanda Raposa, Poto Télévision. Merci beaucoup, Nayos, Sida Bilele, vraiment, Nenge, Onimaki, invitation à Bisso, il y a analyse pro, Tobano Sala. Presque trop donc beau mais ça en vraiment et que ça la bien là-bas qui tourne avec ba débutant donc to mekara toujours que ça là et le vraiment vraiment ceux qui ça mabé ceux qui ça bien ma conseil na bino et que ça là vraiment bien vraiment voilà qui maman quand à Paris le robot ça a été mon sponsor privé balobi maman Angèle qui s'attend depuis Paris je te salue vraiment merci beaucoup dans ma conseil merci beaucoup pourquoi pas à toi mon deuxième sponsor privé depuis Londres olobi yaza masqué aboye natanga kombo na ye abetanga ka sponsor officiel nanga depuis Londres je te salue vraiment pourquoi pas à toi Ariane Falanga depuis Londres toujours et je te salue pourquoi pas à toi Tino Kabala de London pourquoi pas na maman Angèle qui sata na kata Paris maman Rika Mwasi a pembe monter ma papa da Chris na kata Allemagne la bossa nioté ya yo mon quoi. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir à la prochaine numéro.